La pétition est reconnue dans notre règlement intérieur. On ne remet pas ça dans les couloirs. Hier, nous nous excusons encore une fois de plus. Quand on parle des excuses, déjà c'est la faiblesse. Auprès de nos amis pétitionnaires qui sont venus quand nous sommes partis. Nous étions là toute la journée, nous sommes venus après 15 heures. Et vous avez bien fait de réceptionner ça. Nous avons fait un communiqué ce matin par la cellule de communication pour qu'ils viennent et même répondre et les poser. Mais nous sommes dit, puisque ça se trouve chez vous, avant d'une part, aujourd'hui, que de façon à prendre à témoin l'opinion nationale et internationale et ensemble les membres du bureau pour réceptionner officiellement, pour faire aucune obstruction à une démarche qui est légale. L'homme d'État, Vital Kamerhe. Mais qu'est-ce qui se cache? Parce que Naïta Namona Vital Kamerhe, il parle bien, il parle tellement bien. La démocratie, c'est légal, tout ça, j'ai beaucoup aimé. Mais en lui, je sens quelque chose. Quelque chose qui se cache. Parce que, Ezaraki Kakaba base, ils ont jeté. Mais bientôt, partition ce côté de mélodie, donc on comprendre qu'est-ce qui était réservé. Tindika Télévision, bienvenue dans Oyo Balandara Bisso, vous êtes fidèles, surtout dans Ben Arabino. Ba Congolais, il y a bonne qualité, vous allez tellement ébélé, branché dans la télévision, la Tindika pour Rolanda. Bisso, surtout que tu es l'Arabino d'information, il y a la République démocratique du Congo et surtout il y a Kinshasa en particulier. Vraiment, Bobo to na mabota na bino biso nzambe ya likolo to songisi matone pa na parce que monika pesi biso pe matozali ensemble. Voilà pourquoi ils ont permettre biso na bino to communiquer na moment oyo. Merci na Junior Kapaya, merci na Refé qui sombe. Merci na ba onyo to ba soutenir biso moralement, pourquoi pas d'une manière matérielle, surtout dans nzambe sur le plan spirituel. To songisi matone mingi pa na et surtout que bat lokola ba sala nzambe ya malonga. Prophète Moïse Nyengele, prophète Carlos n'a pas si bango bambote belé, Kolo a continué toujours. Kosale labino ndenge a mesana parce que tous allés ensemble. Actualité, ils allaient dominer vraiment ma cassi sur le plan politique. Évidemment, comme le séisme, où ils ont dans la chambre basse du parlement. Donc, les Kambouya pétitionnaires et Vandi na mesa et puis na minute plénière ils ont convoqué. Mukoloya mercredi, et puis plénière Koti, et puis commission, et les cas qui n'a pas et puis ma solezo qui n'est pas plénière, puis mon président qui est premier vice-président de l'Assemblée nationale, professeur Chilumbai. Voilà. Donc, et Boyeba qui et Zalagi n'incident moko na ben un incident ben na ben propos libre ya honorable Bitakwira oyo na tango ya kamati bena maloba tchaki pik moko na makasi oyo président wana azaki ko président jour wana kokaki ko supporter parce que c'est le Bitakwira façon ba ramboye kana est ndenge ba province ba ville lokola ba Goma ba Bukavu et consort kwea. Côté le comportement intellectuel, autorité, tebele, bazanango, pour nae Bitakwira lobby peuple azar au monde abiso ben conscient. Alors ça là qui passe na bureau, baloba qui nae a retiré ba propos wana et a retiré qui a un message les cas déjà parce que comme on a mis sur la population n'engé monaka, monaka lokola politicien, autorité la plupart abato. Bazarka bayaka na show bayaka show bayaka moto makasi soki makamozo tala ba intérêt na bango privé to individuel mais ceux ça pour na intérêt général bazar la lanterne na bajissement na ba makam. Voilà le message que honorable Bitakwira aningaki Alexana Baimboka oyo tozo saluer et puis kuna na Uvira. En tout cas, Missa les a sur le plan de l'infrastructure, dans le cadre de moderniser. Pour que Félix Antoine Tshisekedi de Chilombo, au-delà de Bitumba, il faut que tel que tout Yébarango na hymne national Nabiso, nous allons bâtir un Congo plus beau qu'avant. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. C'est ce qui s'est fait parce que avant, l'université à Bouinaba province, c'est raté. Félix, il y a un problème.
yango wana bato baoyina ye biso tozali kocomprendre bozolanda biso ebele quelque part napesi mbote ebele na mama Yohana depuis Bruxelles merci mère toujours ndenge olandaka biso ve nanga tomba kolesha mama Laurence tozali ensemble oyebi Jean-Thomas Kazadi ya basedula Kazadi Chacho Pipo de Madrid donc Maurice Toko base États-Unis bino wana Léon Munzadi depuis Paris toujours donc un bon conseil côté bas commentaire vraiment tu es toujours à l'auteur mon frère donc ça me va tout droit au cœur vous avez vraiment Rolanda avec attention que vous en partager pourquoi pas tous les amis tous les frères congolais à bonne qualité oyo ba commentaka na ba to pesa rabino en tout cas biso tozana plaisir ya kosakana te avala ba de la vidéo ba bande konanga ba congolais na pesi bino mbote place bozali na kati ya ba Londres na kati ya ba Paris na ba restaurant na ba terrasse na ba bar TV zamine na bolanda biso et ça la vitalité il y a patriotisme et ça la vitalité il y a souci à mort et là que ça que vous avez diaspora responsable et puis je là que ça que démocratie na biso na niveau Afrique centrale tout ça le seul pays na ma démocratie to matisi matérité maras parce que peuple a comment s'exprimer moment lingi tawa lingi ce qui peut alingi à ça la ras bol à ça là facilement voilà ce qui fait vraiment l'honneur. Alors nous saluons aussi la présence et bon séjour de notre ami et frère, donc collègue, David Kachala, un chercheur, un écrivain. Il y a Oran, bientôt doctorat depuis Afrique du Sud. Alors, dans le cadre toujours de ma recherche dans cette journée, na Kinshasa, Mbogelenga, Bima Kala, vraiment tout petit, Mbote, puis bon séjour, nous en abisso. Après, formation à 7000 commando Naka Rumangabu na FCM 23 Oyo bazu ba bino ke tosangisi ba FARDC auto capturer kina ba wazalendo consort disco tuzana ba ngwawa baza 7000 basala ba message à menace tout benga la Félix Félix OK maintenant to bendi image na pembeni to bandi ko identifier ba commando mais na biso na bomo na total film Arnold Schwarzenegger tu qui est un commando mais ba commando ba jara bazeni bande kolanga ba commando mususu on dirait ba beli beri ba commando mususu ba donc ba forme moko ngabibe misusu déjà ba koko mais ba commando yo nanga oyo ke nanga mta théâtre makasi na ekiri na alors na expliquer bien objectif na bango ils a juste pour na kuvimbisa pour que na tango négociation ba ya non ndenge to ke na table la négociation non biso ba soldat na biso puisque bozo ba bango na ba pique na ba arrive ça non ba phare descendre ba ya kota puisque oyo bango nde armée ba terroriste ba criminel ba bandi ba banda es moroboy ba o ilese bango ndenge na fingi wana vena pour na fingi na nkopo ba wana baza ba donneur de leçon te baza bato bazo pesa jeunesse ya Congo culture ya salité ça a commencé depuis 1997 c'est le même rythme que ça congolais ou aza ko émerger aza ko kola azuka comprendre l'histoire mboka na ke ba côté na mental na ke soki au monde mambo réussir te kende sala rébellion boma bande ko na yo poko na pouvoir c'est ça la leçon qu'on veut transmettre aux Congolais. Oh, génération et biso tolobi biso génération consciente to boyango totalement tolobi non on ne peut pas faire passer ça chez nos frères nos enfants nos petits frères au bazar oya bakoye babilo raboité complot ezali ya kobebisa ba valeur na biso ba valeur c'est-à-dire que tolanda ba norme te mais tokende na ba raccourci donc na ba moyen moko rapide il y a qu'on a des normes or, lobby, qu'est-ce qu'on va laisser comme héritage à nos enfants? Ceux qui sont officiers, t'as ce qu'on va recruter, tu n'es pas mipiko. Bon, on a mis la plupart mipiko, bazoba. Lobby, n'a pas bazoko en armée, n'a pas grade, ou baroba, la buzoba, wana. Et niveau exact, après, on a remis ma pinga et mboka. Comme on l'a vécu toutes ces années, et puis on souffre de ça. Donc, Rwandais. Bah tout surtout baza mayele mabe mayele moko très malé parce que ba visa ndé armée pour ba yeba ki armée za place à carrière que ba politicien ba na kolonga na bango et que ko trop bon to la mboko facilement to manipuler ba ba ozala mayele té
talande na ba Congolais belé ba mo bomela ba Kabila na ba bato nzoto. Et lelo dossier à Roubero be yango ebimi. Okoloba lisusu ni Roubero pas Congolais, o sale les marches bando là lelo bando sale les veillé. Te fongola mitou. Oh, c'est quoi ça? Comment vous pouvez dormir comme ça bande konanga? Non, quelque part ça la kitoko. Alors tous allés ensemble, toujours le cadre de bolingo ya Congolais ba Congolais pour na solo la makambo. Ndenge e ko sala pasi na mawana mitema me nanga bunabiso sangwa esengo ezali 14 000 éléments. Il y a FARDC, bah aussi sa formation na bango, il y a bamura, bah équipé bango matériel militaire, bah kambutu matériel de guerre plutôt. Donc bientôt bah rozala na front. Est-ce que tokomona ba même buzo bah déjà to kana ba officier féodé na Kigali ba désorienté armé ba créer kaka ba frustration na rat armé pour que ba na bateau bazo en formation. So ba la ligne de front bato mbakana bambiscade ya robomato ya ba trahison nous sommes les parmi ba mototel et mikolo roya parce que prophète Moïse ngele déjà il sait qu'il ngana prévenir bino que mois ya novembre mois ya octobre mois ya décembre ezali ba mois moko tokozala secoué alors séisme ezoya wana faut tozala na morale parce que on dirait toko finir par système ya mame parce que dans mon façon de bien alors que le meilleur gagne. Ndeo Romoya. Yesko zo bula ondeni. Affaire VK. Vital Kamere. Ah, mobile abattu ya maman Amida Chatir. Mikolo à la une partout. C'est lui. Il n'y a que lui. Kakaye, VK, Ikizongi, VK. Ba pour na ba contre ba o ba lobi avec apena nengeza boza ka do be carte kaka après VK la moni ko sala bemba likambo VK oyo ko moni bon VK tellement dans l'actualité mais l'homme est trop mature. Pourquoi je dis dans une vidéo moko ça s'est passé le lundi. Là le monsieur recevait officiellement avec son bureau pétition bah on peut ça na secrétaire général de l'Assemblée nationale avec remettre yango et puis après na chaque pétitionnaire et puis moi veka zwaki maloba en tout cas ngai lokola nazaka na ngai lokola mai na koki ko bombela bino ngo mutakala te Nicolette moi c'est apembe pa pesi bino mbote Junior Kapaya tindika biso total avec 4 ans à pétition ezalaki ndenge mais toutefois à propos pétition ndenge tolo ba boye commission kozala mise en place troyer la bino ba détail na ba prochaine édition de biso pour te faire comprendre bino kaka ndenge makambo elekela parce que ya koloba trop mbanga passe mais to d'abord to kutana après c'est parti. Initiée il y a quelques jours par le député national Crispin Bindoulé, la pétition visant 5 membres du bureau a été déposée le lundi 15 septembre 2025 auprès du secrétaire général de l'Assemblée nationale, Jean Gouvoulou Koji, notifié par un huissier de justice quelques heures après l'ouverture solennelle de la session budgétaire. Hier, comme vous le savez, dans l'après-midi, j'ai été notifié par un huissier de justice des pétitions qui ont été initiées par quelques députés à l'endroit de certains membres du bureau. Et je les ai réceptionnés et à mon tour, je me suis fait le devoir aujourd'hui de remettre à chaque membre du bureau sa pétition. Le mardi 16 septembre, le président de l'Assemblée nationale Vital Kamere, accompagné des membres du bureau, a reçu des mains du secrétaire général la copie de cette pétition. Cet acte illustre son attachement au respect des principes prescrits par les règlements intérieurs, décontractés et sereins. Le président Vital Kamere a salué cette initiative démocratique, droit reconnu aux élus nationaux. Soucieux du prestige de la Chambre basse du Parlement et fidèle aux règles qui la régissent, il a précisé que le règlement intérieur sera scrupuleusement respecté pour l'examen de cette pétition. Merci, monsieur le secrétaire. Nous avons voulu tout simplement remettre les choses dans la légalité. Merci, la pétition est reconnue dans notre règlement intérieur. On ne remet pas ça dans les couloirs. Hier, nous nous excusons encore une fois de plus. Quand on parle des excuses, déjà, c'est la faiblesse.
auprès de nos amis pétitionnaires qui sont venus quand nous sommes partis. Nous étions là toute la journée, ils sont venus après 15 heures. Et vous avez bien fait de réceptionner ça. Nous avons fait un communiqué ce matin par la salle de communication pour qu'ils viennent et même répondre et le déposer. Mais nous sommes dit, puisque ça se trouve chez vous, avant que je ne parte, je vous dis que de façon, prendre à témoin l'opinion nationale et internationale et ensemble les membres du bureau pour réceptionner officiellement, pour faire aucune obstruction à une démarche qui est légale. Et donc, nous allons poursuivre avec cette démarche pour préserver d'abord l'image et le prestige de notre institution, qui est une grande institution, et ensuite le prestige de l'image de chaque député. Les élus du peuple sont des grandes personnes et des personnalités importantes dans notre pays. Et en fait, les membres du bureau, ils sont au service de la nation. Une pétition ne veut pas dire l'arrêt de mort. Donc nous allons observer scrupuleusement les règlements intérieurs. Nous allons rassurer les honorables députés. Et le règlement intérieur sera respecté dans ses lettres et dans son esprit. Merci beaucoup. En toute urgence, le speaker de la Chambre basse du Parlement a réuni les bureaux afin de prendre les dispositions nécessaires pour se conformer aux prescrits du règlement intérieur. L'Assemblée nationale convoquera mercredi 17 septembre 2025 une plénière destinée à mettre en place la commission spéciale et temporaire chargée d'examiner cette pétition. Conformément aux dispositions de l'article 31 du règlement intérieur, cette commission sera composée d'un délégué par groupe parlementaire ainsi que d'un représentant des non-inscrits. Le premier vice-président Jean-Claude Chilumbaï a été instruit de convoquer cette plénière. Voilà l'homme d'État, Vital Kamerhe. Mais qu'est-ce qui se cache? Parce que Naïta Namona Vital Kamerhe, il parle bien, hein? Il parle tellement bien. Hein, la démocratie, c'est légal, tout ça, j'ai beaucoup aimé. Mais en lui, je sens quelque chose. Quelque chose qui se cache. Parce que, ah, ils ont base, ils ont jeté. Mais bientôt, par tisser ce côté de mélodie, tu peux comprendre qu'est-ce qui était réservé derrière tout ça. Pourquoi je le dis? Mais qu'est-ce qui fait que Vital Kamerhe azali mutu ya union sacrée. Problème interne à la famille. Mais ceux qui soutiennent Vital Kamerhe sont de l'opposition. Et pas n'importe qui. Olivier Kamitatu, actuellement, n'a pas rôle à jouer. Il est porte-parole. Il y a Moïse Katumbi, porte-parole, il y a Joseph Kabila, souvenez-vous. C'est Olivier Kamitatu qui nous a dit que Joseph Kabila Rozonga a la partie orientale. Et puis, ces propos qu'on avait contredits à son temps, peut-être par d'autres personnes, il y a FCC, voire même il y a PPRD, Ferdinand Kambere et Bato Balanda, je pense que Balanda est bien, mais les loyaux, Olivier Kamitatu, à côté de l'Issus Kamerhe, à quel plus loin, il y a dévoilé des plans. À l'objet, il y a qui Mbata, professeur, secrétaire général, il y a FC, il y a Union Sacrée de la Nation. Déjà, un plan Oyo a concocté déjà pour le changement à constituer pour eux. Tu vois que Vital Kamerhe a freiné Bango. Alors, plan Oyo, dès que et pour il faut boire Vital Kamerhe pour le changement à la constitution. Et le changement constitutionnel, il faut prévoir mandat à 7 ans pour un chef de l'État et barolongo la marambo ya primature, barolongo la marambo premier ministre, barolongo la barotia vice-président. Et selon Olivier Kamitatu, n'a dire je cite, à lobby président et Rosala Félix et Jean-Pierre Bemba à Rosala vice-président. Est-ce que Bino, vous avez partagé même point de vue na Olivier Kamitatu au Toyebakaye? Mutu amaele yanga na mobanga na ba tamaele ya Congo kumuna mutu aza penana ba titre rebelle ya makasi côté maele otali ba diplôme na ye otali ba classe atanga otali ba doctorat otali niveau ya capacité intellectuelle mon frère kobanga ete
kobanga na oyete kobanga yete tunanga nini pourquoi la zone bano kobanga na oyete c'est tout simplement parce que kuta tout ce qu'il a là et que souka na la théorie mais la pratique tu ne verras rien à côté quand on changer le mot côté na Congo au monde noté pour preuve Thomas Lebele en commençant par lui Olivier Kamitatu plusieurs fois ministre il y a plein mais moi que noter sur le plan pratique qu'est-ce qu'il a changé parce qu'il est intelligent. Il est intelligent. Il est intelligent. Vous avez Matata Pogno. Ah, Maïele, je vous dis, surtout en matière de monnaie, vous n'avez pas l'idée. Matata Pogno. Mais n'ayez pas raté. Bato alolenga ba Matata Pogno au baleka na ba pays où tout le monde a la stabilité à ba monnaie. Parce que quand on balanga que pays mon rôle pays le rôle Angleterre, livre sterling, est stable. Mais le ministre des Finances est belé balé kaka. Beaucoup de stabilité moninga na bango tika wana. Balé kaka belé beaucoup. Mais comment Matata Pogno agi mayele makasi ba matière à monnaie? Il fallait que la stabilité moko ou melaka ya monnaie. Tala niveau mayele nae. Mais tout le monde est en monte. Sur le plan pratique tout le monde est en monte. Mais les lois pas remis avocat et Vital Kamerhe. Bande les loups ne se mangent pas entre eux. Les gens qui ont besoin de détruire cette république sont déjà prêts pour le faire au nom de leurs intérêts. Vous même beaucoup koufa, mais yena libota na yeba se retrouver. Mais toi tu es dans quel cas? Congolais à bonne qualité, tu es dans quel cas? Puisque yo matin midi soir comment on vend de l'andé combat Tshisekedi. Bah faire le Simbate c'est Tshisekedi. Tout ce qui ne va pas dans tes actions, dans tes activités, c'est Tshisekedi naebi na Londres là JP Suisse qui quitte. Prêtre Yakala quoi. Pour Nathan Maza sous prêtre. T'es comme tel mais na quand moi sorti médiatique mon vieux là, un papa là, na bungié. Mais quelle est sa colère envers Félix Tshisekedi? On a révélé, là là-bas. Au moins moi je connais. Pour ceux qui ne le savent pas, JP Suisse qui quitte, mon vieux, je pense qu'aux Anat, Moufankol, il est le frère à Marie-Ange Lukiana Moufankol. Ils doivent être des demi-sœurs, je pense. Maintenant, quand Kabila a été aux affaires, Marie-Ange, elle était souvent ministre. Et ça permettait à JP Suisse de faire ses business correctement entre Kinshasa et Londres. Donc, soit on a besoin de 50 passeports, on joue facilement l'affaire étrangère, ça va faire une bonne écoute. Mais depuis que Félix est là, en tout cas, mon mouli les quotas. Et surtout les sous-sous, Nasser Ramopé, mon mouli les quotas. Alors, comment il peut venir vous raconter des bonnes choses sur Tshisekedi? Mais lui, il est de Kikwit. C'est que Tshisekedi est en train de changer maintenant à Kikwit. Bon, hôpital est comme ça, les makuna. Banzela, Bamakam. Là, il ne vous parlera pas. Idiot, il n'en parle même pas. Bandou, nous, on a un chantier bandi. Ma province est belée à Congo, ma chantier. Ma caméra, Tshisekedi dans ça. Ma université, Tshisekedi dans la université, c'est dans ma province. Ma aéroport, il y a Sika. Bilo kwa bongo, JP Suisse a remonté en hôtel. Hier, na Bakishasa, ça va na mingi na hôtel Phoenix soirée ba ces jours. Mais lelo, la place on est zobonga. Avenue du Flambeau baro sala yango. Avenue Bokassa baro sala yango, Kabinda baro sala yango. Kasavu baro sala. Nyangwe baro. Donc, awa mbe na sabino ba retour ba yibi Kisasa. Kisasa sozo ba embouteillage misu mikolo les gars, mais là l'extrême. Et ça dit cause y a un chantier. Au-delà de la démolition, à travers Tindika, je crois que le ministre provincial Léon Moulumba. Ah, Kosala, Moussala, il y a des bâtiments on va t'accuser, on va t'arrêter toi. Oh, bon, banana fachit. Boniko, mboka bato baboya droiture, baboya état des droits. On a le bibo zala na bolingo ya Congo na ba Congolais. Toujours quand la page ya Vital Kamerhe total la ba makamnenge ba lo bela biso a kesuko wa pia rosala nini rosala ndenge nini tozara cadre la vivra verra il venait de signer la fidélité na charte ya Union sacrée de la nation et tant na mona ya ke signer ngo
et rappeler ngai bati lukwe bona kingakati. Ah, banduku wapenzi. Ah, banduku yangu tunafanya boyebini banafanya erreur moya ya grave na makambo yo. Alors dossier monsieur Zala ya tuti Rwandais amibengaka Munyamulenge na kombo ya Zarias Ruberwa Manyua. Ye histoire na ye c'était le protégé de Kabila et de Kagame, puisqu'après plus 4 brassa militaire ya nani ya MLC na ba rébellion nyoso boyo kaka après dialogue ya Sun City. Mais par contre ba militaire ya RCD gomo yake belé ba Rwanda bomo le officier qui dit qu'il est armé na biso bazalaki na Rubero bango basala ba mixa bango ba brassa bango te mais bango ba mixa bango. Donc ça armée ya ba congolais na armée ya ba Rwandais basali en mixage. Maintenant époque wana ba désarmaka bemba bomonaka aventure le kaka awa. Mais Rubero n'a jamais été désarmé et il n'a jamais été inquiété. Et d'ailleurs, il n'a jamais orchestré biloko nyoso na est. Bomona ka yekuta kitaka makambo ba krebe na minembo commune na ancien ambassadeur ya États-Unis wa tuzabenga Ndita. Ça c'est Azarias Rubero. Maintenant tout ce temps, bakoma parce que ye boyebi ke batu nyoso babundisa musée baboma musée. Otu musée la kaka biso geno la guerre sera longue et populaire. Boko simba ba flèche banini toko bundana bato ba envahir mboka na biso te. Batu wana nde parce que nde loko soki tovandi totali tolobi est-ce que vraiment Joseph Kabila zaka mwana ya musée bato papa na tiki testament ko ba ennemi na biso nde comme si ba pire na ba raté nde nini ba Joseph Kabila baza ba katange mais ba kanga maka kota Rwanda pona nini ba ko ba katange wana bomi posaka ba question te la plus proche la plupart ba proche ya Joseph Kabila baza bato ya Rwanda baza bato katanga te. Ce sont des Rwandais, ce sont les Kabarebe, ce sont les Sultani Makenga, ce sont les Laurent Kunda, ce sont les Ruberwa, ce sont les Bizimakara. Donc, kakaba klikiwana et lelo, boki nanga pa ko bisa bino vérité na nanga pa zaka tout. Mais ceux qui bandaka la toloba ki nanga za tout. Obi ko mutu ngo boya. Yo ngako boya ndengo vanana puisque yo musala no yo bino ene na bino botila Tshisekedi. Mais bon ni ba étranger ba ko ta façon tout. Boni bakabila ya na ba étranger ba Rwandais autour na ba tutu ba bundene kaka la contre ba Rwandais ba koma ba pro ba Rwandais kaka pona haine ya la personne à Tshisekedi. Notre Dieu vous voit. Alors Junior Kapaya Rubero azala in ba kotaki na résidence na ba kuti ba soldat baza kuna na minduki na bango bazanga titre ni qualité bazo appartenir ni na FARDC ni na nini toyebité. Qui dit mieux Rubero mais c'est pas n'importe qui. Banani balandeli bali bakebela landa na image oyo bien que bilon musoro bamana Swahili mengala na choité so monité kondimate c'est parti. Monsieur c'est le moment. Histoire. Mais il faut m'encadrer. On a question. Il y a déjà. Le capitaine, on va pas le demain. On va rester avec nous dans la maison, nous puissions voir qu'est-ce qui. Nzambe aza juste. Bozomona évolution on a dit que mikolo ya oyo
Congolais zala prêt toujours les kana séisme. Séisme wana baboza makasi baotikala. Oboza makasi te bakoleka. Po eza mupepe ekokola mukana ba front ebele. Ekokola muya mbala moko. Ekokola mukela na Kinshasa, ekokola mukela par-ci par-là. Mais nous avons un Dieu qui est au contrôle. À l'époque, devoir de mémoire 2017. Si je ne m'abuse pas, imaginons Bino 3 personnalités. Bino Bossal la lecture ya ba maloba bango ba koloba. Botali de 2017 à 2025. Nani aza na droit chemin ya kosalela ba congolais na motema pe na bolingo ya maloba baloba pe banani baza ko jouer de double jeu. Sur les 3 frères, na observation na ngai na kuti 2 choses. Mibale balingaka moko te. Pour moi linga bango pesa bango ba privilège na ba avantage mais ba sanzela ke kaka ba salela ke ka n'importe quoi. Parfois lui les supporte mais eux ne le supportent pas. Yo ya le bao Moïse Katumbi a sauvaki Félix na moment ya création union sacrée. Maintenant na benga nae. Yo le bao Vital Kamerhe a sauvaki Félix na moment a retiré la signature. Mais est-ce que Félix Tshisekedi Mutaloba na Vital Kamerhe que imagine ngai Félix Mtunalobi tous en majorité dans l'Assemblée pour na nommé au premier ministre Ndenge Théo Kanaka? Jamais. Qu'est-ce que l'autre a fait? Il a été récompensé comme directeur et à cabinet. Mais boyebi relié makambo ya sala ki tangaki directeur à cabinet. Na naibi yoyo ya bana. Mende kwana lokola alakisa ke kakaike pasi na yo pasi na nga akeli susu era bimi na boloko alobi yo ezani ndeko économie ya mboka pesu yango na pesi yo ndeko asali kaka susu fwe na fwe malgré mayele ne yake bele balongoli esukuna india ouais VK la confiance du chef président c'est assemblée. Mais faut mon ndeko ta wazi perchoir. Il y a combien de koko isaka bamboka avant mboka quoi? Là soana. C'est Félix qui est mauvais ou bien c'est Vital qui est mauvais. Les loyo. Félix a spécifié mon passeport pas zonga congolais zonga na mboka. Oyo ndekone katangé. Aïbse qui au coma étranger a tient un exil. Mais Félix a spécifié passeport à zonga. Lelo mutu vraiment tamboler le monde entier pour na koboma ezali Félix lelo azongela ndeko na ye katange soit disant o ba mi balé ba biso ke o lobi o za étranger za italien o lobi o za rwandais tanzanie bango wana ndelo bazongi bandeko baza na souci na biso ba congolais peuple et que Félix a souci na biso te soko tali na mboko oyo biloko privé ya Kamerhe belé biloko privé ya Moïse Katumbi nde bomoni na image wana ezali ebele bongo biloko privé pe ya Félix Tshisekedi na Congo ndenge nini tomona kango te place wana nana lingi ba congolais nana milingi ba Congo alors omoni ta bosali makambo na kati ya hypocrisie bokosani et que muninga za sincère azui makambo webisie na tina pa bande ko appliquer yango nde lelo liwa Félix akufa yango biso pe tolobi Nzambe akotika Félix Tshisekedi te. Yo soki suyo problème te. Et soki Nzambe alobi bon, siko na tika Félix Tshisekedi azo Constant Mutamba, biso ba otobeta ka mabo. Na tika siko Constant Mutamba nazwa Liaou, biso ba otobeta ka mabo. Na tika Liaou nazwa incognito na komisaye place wana. Biso otobeta ka mabo parce que biso za devise ka moko soko monité. Alors, Kapaya, tout est biso, on a devoir de mémoire, il y a Passinayo, Passinangai, na image journée 2017, vous pouvez retrouver Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe pour avoir ça la plaisir, Jean Thomas, Casa Diabasé de la Casa di Chacho Pipo de Madrid, Venanga Tumbarole Chamama, Laurence Hollande, biso avec plaisir, na Yemoko Maurice Toko, Kapaya Zikisa, Tumba Bango, Tindika Bango.
Dike ngadiani, dike ngadiani. Dike ngadiani, dike ngadiani Felix. Tufunge mwana wa Kongo. Eyo. Pasi na yo, pasi na ngai. Pasi na nga, pasi na yo. Mateso yangu, mateso yako. Mateso yangu, mateso yako. Pamoja juu ya Kongo. Ya Kongo, asante. Mpasi na muno, mpasi na nge. Pasi na muno, mpasi na nge, bangi na muno. Pasi ya bana Kongo ya Kongo. Mpasi na muno, mpasi na nge. Okay. Pasi ya policier, pasi na beto. Pasi ya fonctionnaire, pasi na biso. Pasi ya magistrat, pasi ya biso. Pasi tabu ya militaire, ni tabu yetu sibote. Dike nga jabalongi, dike nga dietu. Dike nga diampulushi, dike nga dietu. Mateso ya ba fonctionnaire ni mateso yetu. Mateso ya watoto wa masomo etidia pasi na bango, pasi na biso, mateso yetu. Mateso ya ba mama, mateso yetu. Asante. Pasi ya ba etudiant na ba jeune na biso, eza pasi na biso nyonso. Mateso ya ba étudiant, mateso ya population yote ni mateso yetu shibote. Mpasi ya bashege, mpasi na beto. Dike nga ya bana ba Kongo muzima. Merci na ba Congolais à bonne qualité bozage belé lokola Léopold Sapu razaraka Congolais à bonne qualité za Rolanda biso depuis Kinshasa et c'est le plaisir à consacrer. Oui que les solo a très babeta kiawa babeti mais na critique bo pesi Congolais solution te biso lingi na biso rai wana ba no fonctionnaire te za rai akala na ba wago akala na ba train akala ça c'est ba marchandise ya ba bazala na mobilité nde souci na biso ndela matali baccident leki embouteillage pe koma kuna tikela biso rai wana yango no moni gouvernement ya république bayokeli peuple mawa bolanda publicité très obanda komema bato eza na 3 catégories eza na VIP prix nango ezali pe na babenga ngoni ni première classe eza prix nango et puis yasuka deuxième classe mais on voyage na confort na deuxième classe wana Kinshasa ti Matadi au futelango à peu près 5 à peu près ouais $6 le billet. Donc 17 000 francs. 17 000 francs congolais. Awati Matadi. Ah Fachi yo ermoni ngamboka d'une manière exagérée. Bande kosoki ya quel bout soki ya nini basala ki sport wana juste ka poto la sabato ba finga ki ba critique ki ah biso ça soucinde qu'est-ce qui peut nous aider à avoir la mobilité. Dès que l'état zana ba bisa transport et kokate. Bande kona biso ba moto ba sunga biso essentiel toujours tambola. C'est ça notre souci. Luxe bino bo bénéficier kuna na ba pays ya miyibi po puisque ba poto na bino bo vandaka ezalaka pays ya miyibi ba yiba na Afrique. Nde ba comme ça kuna luxe. Mais le monde on est chini on a boto na ba monopole wana. Tokotala da 20 à 30 ans. Est-ce que ba bazalaka na même organe façon moins regarder na propre mboka na ba origine ba toye ba kapa ya tindika po tokomina suka. Ndeko ya Congo, tunanga nini? Train Express est zongi avec un partenaire idéologie. Société commerciale, des transports et ports, et CTP na mokuse, ex-Onatra. Et zongi selbino, mo bangi na Train Express New Look. C'est-à-dire, eza na ba condition ya kitoko, net na film. Talabino moko, niveau confort ezaliawa, palado madame, palado messieurs, kasi yeba que, mokole ya samedi, 5 octobre 2019, nde Train Express New Look, et kobanda kosala musala nango kolongwa Kinshasa. À partir ya 17h30, ti Matadi, et kobanda kolekana. Kisantu, Kwilungongo, pe Kimpese, pona kozwa bato bisika nyonso oyo kotelema. Pe mokolo ya dimanche, nde kozonga Matadi, Kinshasa. Kobanga na confort ozali komona awate, yebake STP, ex-Onatra, e buki mbongo, e nyefuli mbongo, e chango na pri ya mangondo na niveau ya kosakala te. Pona bino batu oyo, bolela lix,
pe confort. Tala bacheli bino primo bobe na 46,76 dollars oza mobimba okoti na train oleki kitoko. Pe pro na bino bato ya première classe ezali na 23,2 dollars. Côté na bino deuxième place 17 000 francs ya pamba mais okoti na train na ba condition ya kitoko. Po awa bazali na restaurant, bazali na snack bar, pe service ekuba ba toilette ya propre pe lengini écran plasma oza mobimba na ba musique tout. Bomone botele na mire ya nani ya société commerciale des transports et ports et STP na mokuse ex onatra o etieli bino train express new look na ba condition ya kitoko epi na prix ya mobobe okei oza mobimba. Chaque samedi train new look ekobanda kolongwa Kinshasa Matadi, pe chaque dimanche train ekobanda kolongwa Matadi Kinshasa na train express new look ya STP ex onatra. Bondi melangai ke awa sécurité pe confort ezali po yangonde musala ya STP na masolo ya transport. C'est naturel soin. Merci Nabino, bozaki tellement ebele ba Congolais bonne qualité de bolandi biso avec plaisir. Merci Nayo, Junior Kapaya, Rifeki Sombe, Léon Munzadi, Maman Yohan, grande sœur chérie propre Aninga Lula depuis Canada, pourquoi pas Nicolette, moi c'est Apembe Bozarolanda biso Maman Yohan depuis Bruxelles. En tout cas plaisir à partager vers la tomba collège à Maman Laurence. La CPD mingi nzambe abate la bino abate la mabota la bino robo sanate prophète Moïse Ningela avec prophète Carlos Chacho Pipo de Madrid de grand pays toujours aux arrivés wana pour Rolanda biso et puis bolingo ya Congo na ba Congolais bobungi sangote bande ko na ngai tozongela mboka na biso soki tokozongeli yango lisu makasi et ça la nini tout le monde très prochainement na même programme na même chaîne bye bye.